mbote na bino so balandi tindika télévision sengomi ngambu na biso lokoto kuta nsusu mkomo lelo abo komona toza na place wapi misala ya kosalema pour que mokonzi mboka akosala eloko te mais toye komemela bino ba preuve obo komona ekolakisa ko misala eza kotambola malamu toza précisément na yolo kapela bisika pi misala ya kosala banzele zosalema na sur université bino bozomona nde misala ya kosalema na boye naza na moko ya bana mboka olobaka malamu mingi pensa toyeba kofungola masolo na moyimboka mkomo lelo toyeba masoni mona mboka bebe biso mkomo lelo na plateau biso ya Tindika télévision na lombango na koleka pesa moyimboka mbote pe tokofungola masolo biso ya mkomo lelo mbote mona mboka mbote madame Fatou. Bonne santé papa. Santé pepele par la grâce de Dieu. Mona mboka tokei kofungola nanu page ona oye kotambola mboka mobakoloba ete discours à mokonzi mboka sepelisi batu te discours à mokonzi mboka esa numéro 1 ya mboka comment est-ce que koloba ke mboka esekufa kala ngoko pesa moi point de vue par rapport ya discours. Merci madame Ketcha pona motuna par rapport ya madame Fatou plutôt par rapport ya discours ya mokonzi mboka ndenge alobaki toye pona kobongisa mboka et non pona koboma mboka d'ailleurs il doit koyiba ça susté parce que mboka c'est kufa kala mais le chef de l'État a raison. On a un discours oyo ndeko Kimbuta salaka awa na libulu manzengeli alobaka ke mboka oyo ko bonga lisusu te mais lelo sous régime ya Fachi ke ndeko ta libulu manzengeli okomona ke okondimate libulu za place wana mais gouverneur de la ville alobi ke mboka oyo ko bonga lisusu te et là on me konza ba kuta na mboka te za kokufa on a 40 mois payé sur tous les plans mboka za ki kokufa. Mais c'est Mobutu et M. Kabila on fait plonger ce pays dans la misère les plus sombres de la planète. Dans le bagage chaque jour. Babomi mboka. Mais le régime ya Fachi a eu la remontade de la mboka oyo. Muta ko tout a temelka mona zate parce que on a 40 mois payé. Le pays a été déconnecté sur le plan international. Mboka ezaki déconnecté dans le Conseil des Nations. Sur le plan sécuritaire dans le niveau est. Il y avait plusieurs morts. 6 000 morts par jour, 2 000 morts par jour, insécurité. Ma konzamo a décrété état de siège. Sur tous les plans mboka et Koufaki, social et peuple, construire que bana batanga ofele, mais sous régime ya Kabila, toti kala komona esika mokote bana batanga ofele. C'est pour vous dire que ma konzamo mboka kutaki nyosho ya kokufa. Lelo grâce à Félix Sekedi Tshilombo, tala banzelo Kabila pendant 18 ans. Ezalaki on a ebisio terre jaune à terre jaune. Ma konzamo mboka kuti mboka ya kokufa misi mbongo ya 100 jours. Pour être batonga mboka oyo Vital Kamerhe a détourné yango sali prison batongi banzele ya usage unique maintenant mokonzi mboka remarqué ça banzele ezoko toboka a lancé opération sur retour le lotala mboka zindenge tongama. C'est pour vous dire que mboka si ekufa ki Félix Sekedi a raison mais le lotanga a lancé opération sur retour tala ndenge mboka tongama. OK avenue université béton na béton oye avenue victoire béton na béton on a capé les autres de tir en point ti bypass béton na béton. C'est pour vous dire que Félix Sekedi Tshilombo a un souci à améliorer les conditions de vie du peuple congolais. C'est pour vous dire que Magamalobi que Mboka se kufa kala. Et ça vrai Mboka se kufa kala. Mais alobi que tu as un souci te ko yiba susu Mboka. To yende pona kozongisa Mboka na rai. To yende pona ko réanimer Mboka. Pona kozongisa Mboka na bomoy. Peuple congolais a soin malamu. Peuple congolais atanga ofele. Peuple congolais a courir malamu. A maya malamu. Peuple congolais a nzele ya malamu ndenge omoni makonza mboka na lipongite azali kotonga Kongo mobimba béton na béton. C'est pour vous dire que makonza mboka azana raison ko mboka ekufaki surtout sur le plan éducation tala bakulu na Kabila tsela Kongo aza ko bomba mboka na balabala maintenant makonza mboka ye azuka ka bana ya kuluna wana atindi bango ba esa bilanga na kanyama ka cc lelo bakomi ko laisser peuple congolais bakomi utile dans la société mais au Kabila abandonné comme matongo midi pourquoi c'est pour vous dire que mboka esi ekufaki kala mais c'est Kabila a fait plonger ce pays dans la misère les plus sombres de la planète dans le noir. Kabila kundi mboka Mobutu a mboka pendant 32 ans. Kabila le père ayena ba Rwanda ba mboka pendant 4 ans. Hippolyte Kanambe Kazemere Kasereka alias Joseph Kabila ayeko kunda mboka ayeko enterrer mboka mais grâce à Félix Sekedi Tshilombo ayeko misa mboka na libulu mboka ezongi na rail mboka ezongi na droiture azotonga mboka azobongisa mboka bana baotanga ofele na niveau ya est état de siège tomoni coalition to mutualisation ya deux forces entre armée ougandais na armée congolais
tozalaki na 30 000 groupes armés. Pardon, 300 groupes armés au Kabila Tikaki. Mais sous régime Yafachi, tu as commis 3 groupes armés au Tikali, mais nous sommes à des bandades. Donc, c'est pour vous dire que même dans 6 mois, ils ont lancé une insécurité dans l'Est. Ma consommation est déterminée à ce c'est Yango. Yango Lobaki, cette riposte sera impitoyable jusqu'à l'éradication totale de ces fléaux. Ma consommation, quand Félix Chilombo, a déterminé peuple congolais à vivre conditions de malamu, à vivre état de citoyen, on a dit Namboka naï. Mais moi, Namboka, ce que l'anda presque pengalobi était balobi, binon de boko sala que boza poiba, binon boena nandami uyibi, na binon boko poiba bon à l'état, binon boko mabo sa peuple né en 2023. Na lobi na yo presque peng derrière sa politique. On a ça Sankara na politique Congo, tout autant pas presque peng était. Presque peng dans la maturité politique. C'est un immature politique. Presque peng dans la leçon de Namboka oté. Il y a politique à Congo zanani. Nous avons été analyste politique, été communicateur d'investigation, il y a eu des pèses, mais le gouvernement a créé pouvoir, il y a eu des pèses, photo recadrée, presse penge, Martin Fayulu, l'autorité morale, les leçons qui m'ont beaucoup écoufa. Voir moi quoi, après ça, André qui appelle ça, Adabombo, le gouverneur, accueilli côté qu'à voir naïe, moi, il y a billet vert, et pas André Kimbuta, Babomi Mboka et le Mona Kabila. Lelo presse penge mwana musala mwana bitinde Martin Fayulu aza kotinda tango midi pourquoi pour na ko finga mokonzi ya mboka parce que état de droit ezali libertinage te démocratie ezali libertinage te olalio meli bombe na bangi na lotoko oye na TV ko finga mokonzi ya mboka mais ba yeba yango la loi dit mais c'est la loi presse penge za na leçon va na mboka ote parce que mokonzi ya mboka lobi yango bien mboka esi ekufaki kala Martin Fayulu à l'époque qui député national, le gouvernement de Mouzitou, il a voté la loi. Un chômeur comme Kabila, a salaire que le même président des États-Unis d'Amérique, $600 et quelques $1000 par mois. Mais c'est Kabila, un chômeur, quelqu'un qui a détruit ce pays pendant 18 ans. C'est Martin Fayulu, c'est Mouzitou. Les lots Mouzitou, il y a une sécurité pour empêcher les investisseurs dans le Congo. Eza ko bongisa mboka to bomamboka eza pona ko bomamboka donc ba bomaki mboka oyo longona Kabila mais balingi sous régime ya Fachi basa la continuité ko bomamboka mais oyo ba ko eza pouvoir à IDPS oyo to bundeli 3 décennies batu bakufi ebele batu bakwei ebele batu atikali ba veuve ba aveugle ba koka ba orphelin pour la maladie mais pour na combat to bundeli litimako pacifique et noble mais ba yango pouvoir à IDPS et ali pouvoir moko sacré to bundali na duplicateur à 50 francs na biki à 100 francs ndeto sur pouvoir oyo 100 coups de balle bato ba presse penge akanga mbanga ata na ba bikijara mboka. OK, bon mboka parlons parce que on est déjà en 2022, toujours que de 2023. Bozo pour m'sanu lieu de paix. Qu'est-ce que vous préparez au juste pour vous qu'il y ait une élection parce que nous on va que qu'il y ait une élection, binomo ka surtout qu'il y ait un recensement finalement bon même peuple ouais. Na biso IDPS tozali prêt pour na maponomi. Bato tout le monde bazali prêt pour na élection ba agitateur. Ezali batu ya la muka na batu ya PPRD. Bazali prêt pour na maponomi. Yango ba misaki mbongo ba mbongo anje pour na ko misa ba kuluna na ba fazer na balabala basala ba marche pour to kende dialogue. To bisaki bango alingi dialogue. Azo likangu na ye, azo belle famille na ye, azo mwasi na bana na ye ba kende ko sala dialogue. Biso IDPS tozali déterminé, tozali prêt pour aller aux élections. Yango moni mokonza mboka aza kolala pongité, azali ko améliorer conditions de vie du peuple congolais parce que en 2022 yende akozala redevable devant peuple congolais. Mais to représenter bilan na biso devant peuple congolais, union sacrée mobimba parce que na gouvernement oyo to sangana na bandeko. Il y a ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, il y a MLC, il y a Ndeko Jean-Pierre Bemba, il y a AFDC et alliés, il y a Ndeko Basulu Kwebo, Bambo Sokodi, il y a Bazaliwana, tout consort. Nous avons présenté le bilan en 2023 et pas il y a peuple congolais. Mais tout le monde est dans l'union sacrée. Il y a une hypocrisie. Bazali obligé, il y a qu'à travailler dans la politique, le peuple d'abord. Et non les ventres d'abord. Ils ont créé tendance à postuler en 2023. Mais vous avez une union sacrée. Vous avez la démocratie.
dans la démocratie, Union Sacrée et la plateforme électorale. Et la état d'esprit. Pour me contentement, tout sangana. Tout misa la baumbu, il y a peuple congolais. Tout ça, il y a le peuple congolais. Tout ça, il y a le bana yamboka et non les ventres d'abord. Il y a une Union Sacrée. Mais en 2023, et belé bazana Union Sacrée, baba hypocrite. Bakolongo la masque Union Sacrée, bakomisa ba vrai face na bango. Parce que bazo luka mbongo ba campagne, ba battre na sima ministère, bazo luka ba DG ba mandataire tout consort. Mais ba yango IDPS, tous en machine politique, tous en politique à liste de couleur à liste, tous ali déterminé, tous ali prêt. Ndio moi le secrétaire général Augustin Kabuya, ndio moi le président Aïcha Makaboun, balali pongité, na exécutif au maï de presse, na biso ba parlementaire debout. Tous ali sur le terrain, tous ali ko communiquer, tous ali ko véhiculer message à Mokonzi Mboka pour être peuple congolais à comprendre Mokonzi Mboka ali déterminé pour améliorer les conditions de vie à peuple congolais. Pas comprendre que si comme Mokonzi Mboka soit qui Mboka na esika comme si yango lelo Mboka zaki na libulu Mokonzi Mboka bimisi yango et zongi na droiture. C'est pour vous dire que en 2023 chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a un adversaire. Les problèmes vous allez travailler dire tout peut une majorité écrasante afin que le programme naé est appliqué à la lettre. Ok, merci beaucoup mon Mboka. Donc non, il y a projet 145 territoires promis par le chef de l'État et ça a chance il y a possible. Nabiso projet 145 territoires, il faut signifier Mboka très bien. 145 territoires signifie quoi? 145 territoires, territoire commune, commune. Donc la commune il y a Congo Mobimba. Donc il ne faut pas relier. Mais c'est exemple, la Kinshasa on a 4 districts. Funa, Lukunga, Moamba, na Otobengi Tchang. Donc il faut na district ya Funa comme exemple. Il faut pas réunir tous les 7 communes wana. Et puis ba tonga ba école moderne, ba hôpitaux modernes, sorti 3, 4, 5 écoles. Nous avons un projet 145 territoires où nous avons lancé Congo Mobimba. C'est pour vous dire que le projet wana Félix Tshisekedi Tshilombo a déterminé et qu'aussi la même si le premier mandat est le deuxième mandat na début du deuxième mandat il faut projet wana et à appliquer à la lettre afin que le peuple congolais a vivre dans condition moko ya malamu. Merci beaucoup mon Mboka. Tout le monde sur la Félix Tshisekedi et aussi la Kalaté. Il jouait un grand rôle à la tête de l'Union africaine. Et les autres, tout le monde qui a Kalaté mandat et a aussi là. Il est tout nouveau que ça par rapport à Makamouyango. En tout cas, depuis que le Félix Tshisekedi a comme un niveau en tête de l'Union africaine, tout le monde a une bonne gouvernance. Dans l'Afrique, il y a un conflit entre les pays voisins. Mais le Félix Tshisekedi, à la question de grand diplomate, même au niveau du Congo, les pays ont été déconnectés sur le plan international. Mais Félix Tshisekedi a remis le pays dans le Conseil des Nations. Qu'est-ce que signifie le Conseil des Nations? Grande rencontre, grand sommet, grande réunion. Au Congo, c'est qui déconnecté. Au Afrique, c'est qui déconnecté. Mais grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi Tshilombo, grâce à la diplomatie active et agissante, il y a chef de l'État, l'Afrique et la RDC, maintenant ils ont un Conseil des Nations. Tout le monde a qui le loyo, un complot, une réunion, il y a Congo, mais en absence, il y a Congo. Il y a des privilèges, il y a créer la guerre dans l'Est, il y a créer la sécurité dans l'Est, il y a piller minerais, il y a piller l'Afrique. Il y a une réunion mineure sans absence d'Afrique. Mais grâce à Félix Tshisekedi Tshilombo, État de président de l'Union africaine, à sa diplomatie, l'Afrique, le Congo, ils ont une valeur. Et si le président américain, c'est Joe Biden, et si Vladimir Poutine, président de la Russie, président de France, Macron, Azali, Félix Tshisekedi n'a a eu parole, et puis Bandimie. Donc c'est pour vous dire que moi, je suis complot contre l'Afrique et l'Alité. Moi, je suis complot contre le Congo et l'Alité parce que Félix Tshisekedi a remis le Congo dans le Conseil des Nations. Là où on discute la distribution des capitaux, Félix Tshisekedi a un symbole à place. Mais c'est pour vous dire que Mokili Mobimba va accepter la diplomatie à chef de l'État. Il y a Israël qui va passer diplôme, il y a docteur, dans la qualité, il y a honoris causa. Oyo Mobutu a joué, Oyo Kabila a joué, Oyo Mouzé a joué, Oyo Kasavubu a joué. Il y a un sondage les meilleurs présidents de la République depuis Congo et Congo, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Les présidents sont prêts à peuple, Félix Tshisekedi Tshilombo. Oyo Solorana peuple, Félix Tshisekedi est simple, mais Biso Mokonde, les politiciens congolais, il y a Miyibi, il y a le Koso, comme ça Félix Tshisekedi dictateur. Mais Félix Tshisekedi
aza diplomate akotika la diplomate nde omoni lelo Afrique ezongi na valeur ba pays à conflit ba pays voisins ba conflit esili na kati ya Congo moni ye moko azongi se to bengi ba relation bilatérale na ba Rwanda na ba Uganda na ba Burundi ba Tanzanie c'est pour vous dire que to ba pays voisins to ko wele logo moko te o azana posa minerai ya Congo o le okota na fenêtre yaka na grande porte na politique ya partenariat gagnant yo aussi minerai otiki mbongo na kati ya Congo peuple congolais a bénéficié na mbongo wana c'est pour vous dire que mokonzi mboka aye na politique auto bengi diplomatie et non répression donc c'est un peu ça. D'accord, voilà, l'UDPS veut tout prix, mais il va son majorité dans Bango Moko en 2023. Préparatif et années par rapport à majorité. Ce que l'UDPS va déterminer à sa majorité écrasante en 2023 parce que Yomoko Monaki. To voter mon konzambo ka Félix Sekedi Tshilombo. Maintenant, il faut fabriquer la majorité à Lokuta. Na M. Kabila. Tout ça qui est obligé à une coalition et non cohabitation conformément à la Constitution. Tant que tu as une coalition, tu as une FCC, PPRD, Kabila, Babongo Limitema. Mais Nzo Kande, Bazaka Bandoki ya Congo, Miyibi ya Congo, Bazana la politique le ventre d'abord et non le peuple d'abord. Bazo comprendre qu'est-ce que signifie le peuple d'abord. Le peuple d'abord signifie aux mandats, au commis DG, au commis ministre, au commis chef de l'État, Ndima na yobi mapiaka, mais peuple congolais alia malamu, a jakourer malamu, a mela malamu, a vivre kitoko. Mais batoua ba na coalition, ba yende pour la politique le ventre d'abord. Ko yi bambongo ya mboka. Ko tchela mokonzi ya mboka ba blocage parce que vous avez une majorité parlementaire. Mais tant que vous avez une union sacrée, IDPS, vous avez un l'État. Vous avez un IDPS. Même les conseillers, vous avez un kanyaka ya mboka. Vous avez un IDPS, vous dénoncer parce que l'élite n'a pas 3 décennies, 37 ans d'élite. Et c'est pour combattre toutes sortes d'antivaleurs et non pour protéger les antivaleurs. Biso na IDPS ya pyramide renversée. Soko ibi ata oza na IDPS toko denesoyo à 100%. Nde omoni Marcelin Bilomba tango ba cité awa na moyibi ya Kanyaka ya o to bengi projet ya construction beko na hôpital mongo emangi na FPI biso mongo na IDPS to suspendre ye. C'est pour vous dire que avant on a la présomption d'innocence. Mais le col a déjà ma source fiable et là ici que Marcelin Bilomba, conseiller chef de l'État, Azali secrétaire national adjoint na charge à budget à IDPS. Le secrétaire général qui s'est Kabouya a suspendre et le monde a Kabouya. Contre suspension yango. Une partie à Batunabino il y a eu de PES, Banamboka il y a eu de PES, ça contre suspension Marcelin. Batu bazali contre Babilo Corona, ce sont des antivaleurs. Bazali Batu bazali bana, il y a logique il y a parti. Bazali Batu oh bazo comprendre que tant on mange ça côté ezoliama toliamanga. Tant on est époque il y a Safu, il y a Safu. Oh ezali époque il y a le président Aïjama Kabound et le secrétaire général Augustin Kabouya na exécutif oh ezana ministre oh. Tant on va suspendre ezali pour sauver honneur il a parti au pouvoir. Baba yango Marcelin Bilomba a kendaki na présidence de la République pour te azali camarade de mokonzi mboka te ou bien azali fano mokonzi mboka te ou bien ebi koloba français ou bien pour attendre à Genève. A kendaki kuna parce que azali moko o auti na IDPS. Mais tango yo okei kuna na kombo ya IDPS, okei ko sala ba bavir, okei ko sala ba détournement na vision ya IDPS te. Automatiquement ko bana la source ya IDPS. Faut suspendre yo afin que o le kana justice ceux qui va laver na justice que vous êtes innocent ah peut to lever suspension mais ceux qui aux ali moyibi oyibaki suspension tikali libérer na libela o koza sous leader na IDPS te o koza sous cadre na IDPS te o tikali qui combattant simple militant simple pour na ko protéger ba honneur ya parti au pouvoir pour na ko protéger combat Oyo, to bundaki elongo na Kondo, docteur Etienne Kisekedi Mulumba, heureuse mémoire, que son nom repose en paix, to bundaki ba valeur et non ba anti-valeur. Mon amboka, c'est non anti-valeur. Comprenez-nous tout que la mouimboka le baming pour comprendre qu'est-ce qui se passe juste dans notre pays. Mon amboka, c'est l'oyo. Nani pensa koki ko accompagner Félix Tshisekedi na mission lourde o azana. Batu oyo ba ko accompagner Félix Tshisekedi Tshilombo na mission ozali nango chef de l'État. Ezali ba combattant
oyo babundeli mboka oyo ya ofele oyo bakwei na mboka oyo ya ofele. Erreur le plus grave oyo mokonzi ya mboka asali onga na kondanaka ye ntango akei kozwa bacamarade ne ya poto oyo bamela bagaz te bavandi na poto bazolia bamburger bashawarma babiftek. Biso tozobunda awa kokanga ntongo midi pokwa na baparlement debout na bamarche Kabila abeti bagaz asilisi koboma bafosse commune batumi babukasa awa na permanence vivant batiki basi na bana. Mais to voter Félix Tshisekedi Tshilombo akomi chef de l'État. L'erreur grave pour mokonzi mboka salaki akei kozwa bana poto baconseiller fashion aye kocha bango na présidence oyo bayebi souci ya liti oyo te nalobaka yango kala. Félix Tshisekedi Tshilombo soki na cabinet wana bakombate ya UDPS oyo babunda ofele oyo toganga na parlement debout na baselile na bafédération na basection ya ofele tovandi na bakabinet wana na te eloko moko ekosalama kuna te parce que bato wana soki na cabinet bayebi souci ya mboka oyo te. Tala mutu lokola Marcelin Bilomba, tala mutu lokola Eboma, conseiller chef de na matière énergie ayebi rôle na yete ozomona mokonzi mboka azokota conseiller chef de l'État azwi lokola Masisi Nikoloa. Donc amonaka lokola club d'amis oke mokonzi mboka azali président ya association moko boye te azali président de la République. C'est une institution. Il y a une différence entre présidence de la République et président de la République. Président de la République, c'est une institution. Nenga voyageur qui n'est qu'à institution de voyageurs qui. Tandis que présidence de la République est une administration. Oui, c'est président de la République. Mais banama, il faut comprendre que Bazali va conseiller, il y a institution président de la République, Bazali garant de la bonne fonctionnement de toutes les institutions. Oyo kozala redevable na 2023 devant peuple congolais. A expliqué ba imboka to pesa ki yo mandat ya 5 ans au sele biso nini. OK mokonzi mboka ala iso opinion nationale internationale azana souci ya ko améliorer conditions de vie ya peuple congolais. Azana souci atonga Congo. Mais ba projet nyonso surtout na sele na mboka Kasai a financer mbongo ebele. Pona ba tonga ba hôpitaux ba projet Chilengelou. Ba projet d'Aipen na ebisio batu wana ba détourner mbongo donc bazwa ki président souvent lokola maleo na bango. Donc club d'amis Félix Tshisekedi mona mai na biso onke mokonzi mboka lobaki yango très bien oza mona mai na ngato tanga to kola na yo oyibi tu vas à prison. Mais bazwa comporter ba camera ba ke ba prison o directeur ya campagne na chef de l'État o ala pongi te tongo midi pourquoi mokonzi mboka sali retirade na Genève ye pas sali retirade aye ko accompagner mokonzi mboka mais tango ayiba ki mbongo ya peuple akendaki prison. Mais bazali ko comprendre que mokonzi mboka aza na politique il y a le peuple d'abord et non les amis d'abord et non les ventres d'abord. Tala ndenge ba piller mboka pour mbongo ya $14,000 $14 millions oh FPA bimisi ba pesi Marcelin Bilomba akende ko superviser misala na Kasai projet condition ba hôpital na école. Mais Marcelin Bilomba kaka oya biso ya UDPS conseiller chef de l'État oya ki na audace na ko clouer caméra alors que moi j'ai fait l'université de Genève. Donc ça qui université à Genève pour ya ko yiba mbongo ya peuple congolais na saluer suspension oyo ba cadre ya parti de presse au Gise Kabuya na Jean-Marc Kabuni ba bambie etika la bongo soki mosolo wana ezongi te na kati ya trésor public ya Congo en fait que ba projet chef de l'État mutu lokola eboma conseiller chef de l'État na matière énergie ayebi rôle na été. Tandis que rôle ya conseiller chef de l'État na secteur wana oza lokola chef de l'État en miniature. Il faut quitter na ba fin fond na ba bibwa o kita na ba sonabata na ba Équateur o kita na ba Kasai na ba kabe ya kamwanga o tala baso bougeter oye ba courage pelate pourquoi ma ezalité pourquoi o meme na mokonzi mboka message wana afin que ba débloquer mbongo et ça la misala peuple congolais azwa courana mai tina ba fin fond ya mboka selon vision chef de l'État. Donc bon balingi mokonzi mboka atiki ebonga na ye moko akita sur le terrain akende ko superviser ayeba awa mai ezalité awa courant ezalité awa nzele ezalité ozomona conseil chef de na matière infrastructure batindi o superviseur ya projet sur l'ingénieur na Kasai au commune au candidat gouverneur nzele ezate mokonzi mboka akomi na Kasai bayebi ki aza koleka awa
bazui mabele ya potopoto basopi nzambe alalaka te abetisi mbula potopoto en désordre mutu mokonzi ya mboka ekangami na potopoto tala niveau ya soni oyo batu oyo bazoyokisa mokonzi ya mboka. Mwana mboka, c'est une question que je ne cesserai jamais de poser. Koko c'est vraiment analyse mouké par rapport à qui na gratuité de l'enseignement, projet 100 jours, projet Chilejil. Na nyonso wana nini esimbi te. Ya mona ya wana na chite mouké pona ba conseiller. Mokonzi ya mboka eloko biso IDPS ba combattant ba communicateur d'investigation ba parlementaire debout ba président ba parlement debout to sengi na yo ba laé biso président Swana Mobimba parce que banda kuna ba sali eloko moko te surtout ba conseiller na ba collège na bango longola bango engagé biso ba parlementaire debout na cabinet na yo parce que biso nde tozali pemeni ya peuple toyebi souci ya peuple toza ko communier na peuple tongo midi pourquoi toyebi ba souci ya peuple afin que programme na yo ezala matérialisé à 100% parce que batu wana bazali pemeni na yo ba ye na politique ya le ventre d'abord et non le peuple d'abord. Pour na motuna otuni ya projet ya gratuité enseignement de base na ya projet Chilengelu. Projet ya gratuité enseignement de base et simbi à 100% conformément à l'article 43 de la Constitution. Pour le lobby que bana batanga ofele na enseignement de base au bengi primaire. Tant ndeko wili bakonga soki projet wana alingaka bebisa yango ke tina humanité a saturé yango. Ne omoni tango mwana mboka toni mwa baye batu ya catholique na bato to bengi ya FCC la muka basala ki coalition to bengi coalition moko contre nature batelemelaki yango po ete souci na bango zalaki ba parents bazonga na kofuta ba $700 ba $800 ba $1000 par mois mokonzi mozaki déterminé nde omoni conformément à la constitution de l'article 43 le que bana batanga ofele na primaire nde mokonzi ya mboka appliqué yango mais na humanité et si quand on a kofuta ba $700 ba $1000 ba catégorie A $300 catégorie B $150 et permettre ba parents nyonso na biso catholique atelemaki yango mais la loi est dit c'est la loi. On ne blague pas avec les pouvoirs. Pour que les individus soient garant de la bonne fonctionnement de toutes les institutions. Nous avons le chef de l'État à Pesaki, gratuité d'enseignement de base dans la primaire, et si la bongo, n'engue pas comment on a la constitution, oh mais c'est Kabila qui est capable de faire les yango. Mais mon consambo a dit déterminé, ban la primaire batanga au félé, les lotos à faire na Congo et comment diminuer. Bah par exemple quoi faire c'était parce que que ban la primaire ba kozo éducation au félé ba fazer baza kotanga au félé ba kuluna baza kotanga au félé nde omoni to ya ki fazer na to ya kuluna na Congo et comme diminuer c'est grâce à Félix Tshilombo chef de l'État 2023 à la deuxième mandat na ya si na majorité écrasante. Merci beaucoup mon mboka mon misato na balanzo balandi biso mokimo bimba. OK pour na bosuki ici na sengi na peuple congolais partout besoin nanga dans le monde na France na États-Unis d'Amérique, na Cameroun, na Angleterre, na Royaume-Uni, partout mokili mobimba congolais azwami. To simba na main dans la main, to soutenir Félix Tshilombo. Alobaki yango le peuple d'abord, tala banzele yango. Okeiti victoire, nyonso béton na béton. Okoti changu, béton na béton, baso de mouton. Mokonzi ya mboka a lancé bana baza kotanga ofele. Azali ko lancer lisusu o to bengi couverture sanitaire, soins de santé et ça vous allez offrir. Mon consambo vous allez déterminer pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Tous allez manipuler na ba mboka, tous allez manipuler na ba politique. Batuana ba konzi mboka oyo panda o to bengi 54 ans, 32 ans monsieur Mobutu, 4 ans monsieur Mouzé Kabila oyo ayeso ba Rwandais awa que son nom repose en désordre. 18 ans monsieur Kabila oyo abomi mboka balingi na 2 ans ya pamba o Félix Tshilombo asali asala bateau magie abongo la Congo et bongo na malamoko ezali pire et simple faux et archi faux. Félix Tshilombo alakisi ba signaux fort oyo elakisi mbongo na ya Congo et sika azwaki Congo na kati ya libulu parce que monsieur Mobutu
Non, mais c'est Kabila, on fait plonger ce pays dans la misère les plus sombres de la planète, dans le noir. Félix Sekedi ko misamboko na libulu na sengi na peuple congolais partout dans le monde. To soutenir Félix Sekedi Tshilombo. 2023, tous à la déterminer. En plus, to peut sa majorité écrasante afin que programme le peuple d'abord et ça l'a appliqué à la lettre. Le lorsque comme on dit projet mon conseil lancé et ça lui contenir à 100% parce que le gouvernement Yako Bamba Bamba, to sanga na miibi ya 32 ans, na miibi ya 4e musée Kabila, ba Rwandais, oyo Kabila na Congo, na miibi ya 18 ans Hippolyte Kanambe Kazemere, Kasereka, Alliance, Joseph Kabila. Yango na sengi na peuple congolais, to simana comme un seul homme, to soutenir chef de l'État, Félix Sekedi Tshilombo, le B52, Mukwa Tombolo, Mokongo Nzoko, Mukishi. Pour la kozwanga na ba analyse politique, plus 243 89 68 53 286 plus 243 89 68 53 286. C'est votre humble serviteur, président Cisco Ipanzilu, président parlement de Boubas Kapé la zone rouge, Mouta Dengana Kabila na pouvoir yeyo, chargé du pouvoir. J'ai dit et je vous remercie. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup mon amour. Un grand merci à vous, chers abonnés. Abonnez-vous massivement sur Tindika Télévision. Sans oublier, je salue mes boss depuis longtemps, Papi Kelly, Rufé Kisombe. Mais c'est attention à vous, derrière la caméra, c'était Biyumboui, Ange Kassi, en assistance. Abonnez-vous massivement. Là, c'était votre humble servante Fatou Chamala. Je vous dis merci et bye bye.